message oyo s'adresser epai ya batantine congolaise. Nazoloba batantine, mais nayebi ke batonto ebele mpe baza na kati. Yaya, s'il vous plaît, bo aider bisoko. Bo aider ba oyo bazolinga ke non. Communauté na biso ezala na France, Belgique, Allemagne, États-Unis, partout. Ekende liboso. Bo aider ba oyo bazolinga ke non. Mboka na biso Congo, na Kinshasa, partout. Na Est, na l'Ouest, ekende liboso. Yaya, toyaki na poto, non pas poto za la distrait. Toyaki na poto te, poto sa la secondaire, toyaki na poto mekako. Obran, tokimaki Congo, poto ye a tolobi ke non, messale eza, ba formation eza, ma solo eza, poto kende liboso, to kende de l'avant, to nourrir ba famille na biso, to aider pe ba famille na biso na mboka yaya. Ba tantine belle. Na ba tonto, obran, na ba tonto, kende na ba Facebook. C'est incroyable mais vrai. Et ici J-Max, alors grosse force à Tam Tam Couverture. Regardez ça, c'est le genre de van avec quoi vous pouvez voyager à Genève, à Bruxelles, à Paris, c'est très important. En plus dedans, il y a la wifi. Bon, moi je retourne dedans. Ouais. Mikolo ne boyebi, et ça va phénomène yo, phénomène ba chroniqueuse o baza na kin, o baza na mboka, bango bazo na succès. Na kopesa kombo na bango te parce que soki na lobby bango bo prêtre cheki ndondo tika bango bazo sala tango na bango soki ndenge nini ba na succès na bango yaya ngana ko za jaloux ya muto sa zo bazo bate o prendre bango moko pe bazo confirmer que bazo bazo ba bo to zo nzembo yo ya moko soka lo bakala sexy soki ndenge nini à la fin lobby bo yebi na bino ke na sala bazo ba o comprendre a confirmer o biso to yeba na biso kala yaya ba chroniqueuse oyo baza na Kinshasa. Yaya, tokolala te. Lelo, Karine Mokonza Shumaki na mbeto. Lobi, grâce temo, alege kwaker. Lobi kuna, soki Aisha soki nanyango. Lobi soki nande, yaya. Bokotika biso niete. Ba page na bino, ba commentaire. Tala ba commentaire. Batu bazo na Kinshasa. Ba chroniqueuse wana kin. Bazo galérer. Vous comprenez? Objectif na bango na makamnyo sur la salaka et ça pour banya na poto. Vous comprenez? Ne vous trompez pas, nyo sur la salaka wana ba tapage ba salaka wana et ça pour banya na poto. Ouais, l'équipe, donc c'est dans un grosse force à Tam Tam Voyage. Ce bail incroyable. Tam Tam Voyage, c'est là-bas que ça se passe. Tout est clair, ouais, c'est bon, bilo kaba pharaon. Mais bino chiko bo vana na poto, bo kobi kususu ko vie na bango na kin. Po na kin bakoyem sabino bobenga bakoyem sabino ke non ba réseaux sociaux na bino balandela bango balandaka bango te bato balandaka bango eza batantino bavai na poto oyo bazali makambo osala na comprendre te ezalaka nini logique bango bavande kuna yaya bozolanda bango tango bakoya na poto nga na benga bango ndeti mataka boyi mataka litaka zali na kati ya flaque d'eau o comprendre pona ye flaque d'eau wana na masalité place eza vine soki wana mokolo ligoro do akoya oyebisi tala petit omoni vi ndenge ozomona ke sabongo mukolo okoma ligorodo okobima okobona mokili mosusu okobona ke no banzete eza okobona ke no banzele eza okobona ke matiti eza okochange vision bino sikoyo bozaba magorodo c'est-à-dire bolongwa na baflaque d'eau bozasu babataka te bokena na mboka misusu. C'est à vous de leur renseigner, c'est à vous de leur donner des conseils, c'est à vous de leur dire que non ma chère ozaki toko peut-être ozana moi luka o luka vida yo sala maka mosusu te bozo kumisa bango na ba bêtise bozo kumi bino bozo pesa bon mito bakasi ya solo ba tantine na ba tonto ya poto. C'est incroyable mais vrai, c'est incroyable mais vrai. Ba mataka wana na banandi ba chroniqueuse wana mukolo bango ya na poto ba ko ba magorodo vous comprendre ba comprendre que non place ba salaki na kata flaque d'eau vie ezandeng mosusu tango ba ya a na poto yo kasi ba ko sala ba sala kuna tango ba facture ko ya tango il faut faire la queue pendant 40 km na préfecture à Créteil pour na makamukanda bako changer vous comprenez mais bino siko boko bisusu ko envier bango tala ba commentaire na ba page na bango ba page boko ezanga nango chance kaka buzoba na buzoba okolandela ba page yango o soki le nini yango ba page boko epola kaka yaya otie que donc Karine Mokonzi aliaki soso na soki na kwanga otie photo 10 minutes après, on tient Karine Mokonza Sarakina. 30 minutes après, on tient Karine Mokonza Sarakina. 30 minutes. Yaya, on a dit Moutongo, si va pas Jango. Père Moko, il y a 90 ans et demi, avant d'arriver en Suisse. Azara Pezoba Zoba. À Télon, de Mokolia Manga. Yaya, Boni Boyko. Ok, c'est héros, juste pour vous dire que ça se passe chez Tam Tam.
Tam Tam est nulle part ailleurs. Si vous voulez avoir du Wi-Fi, si vous voulez faire Paris-Bruxelles en toute sécurité, c'est Tam Tam et nulle part ailleurs. On est ensemble, c'est bon déjà. On en a marre de vos conneries, tonton, ceux qui vous ont abaché bongo, beaucoup c'est bango, parce qu'ils font n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bazo ça là n'importe quoi. Retourne mes yaya, ne vous abonnez. On look à formation, on look à tes logo, à tout ça là. À répondre non, mais moi j'ai été sur les bancs de l'école. Hein. Moi j'ai été à l'université de l'IFASIC, j'ai été à l'université de l'Unikin. On retourne au salle de formation, on a salle péda, dans la pédagogie générale, dans la commerce intérieur avec le Parlement. Commerce intérieur avec le Parlement. Yango vina mobimbaga qu'on a de la basolo, il y a chroniqueuse nakid. Yango na commerce intérieur avec le Parlement. On retourne pas comme à YBT. On a la péda. Pédango c'est quoi vanda wapi? Bon expliquez-nga pédango vanda wapi. Yaya. Bino nyonso on a sengi pardon. Tout ça là tout boycotter ma page wana parce que ils ont même sa communauté na biso. Koswana Kofinga, Koboma Balabatu, Kaka Bango. Yaya, pourquoi vous encouragez les mal? C'est pas normal, tout le monde la page wana, je suis exact. Moi j'en ai rien à foutre. Yaya, moi j'ai un métier. Ceux qui vous likez page, ça ne va rien changer à mon vie. Vous comprenez? Et ça bongo, et ça conseille la pêche. Bonjour, ma yelle, ma tante, ma tonton. Bon de quoi? Bon de boye, Yaya, c'est pas normal. Tam Tam voyage. Tam Tam voyage. Wi-Fi ezali. So matina kati ba servi yo frigo za la coffre. Ba servi yo meli kolia olie charger eza la kati unité ofele voyage abonné la monade. La voyage dans la première classe à New York. Mais non, c'est formidable.